bande ko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.jumelmail.com lelo tozali na esengo mpona kopresente bino baémission na bino oyo bomesana kozela ngai papa Roger Mabo lelo na kopresente bino baémission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya kongo eloko nini oyo tobombeli bango. Kosu na une responsabilité monene na chaîne ya www.jumelmail.com pona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato miso to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Jumelmail totombola molongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekele liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali ya sengo mingi mpona kotangusa mosolo na kati na biso badiaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.jumelmail.com. Ennemi ya Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bango na Congo. Pona mokili endi mabango ke bazali na bolingo ya Congo fabana kopeta bato na nzela towana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la république ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité. Makanisi na yo na oya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Kongo nali mpona ya mboka nalingi natelema mpona sunga Kongo pema ya Kongo eboni bozo te Kongo leloso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye voilà moto ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant biso badiaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badispo ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombata kati na mboka na ye et non à 8000 km kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu soki
radio ya vérité Longonia. Mama congolaise Massawa na Washington. Oli matondo na katikati. Muna Bwala. Vivi CV na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Dadi, Mine Bembe. Vraie chérie Maman Rosalie. Papa Roger Aye, Bazobanga. Bandeko babolingo mbote na bino bisika nyoso tu bozali esika bozwami pona kolanda radio Zumel 1000 radio oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo pe radio oyo mesana kopesa bino basango tango nyoso. Lelo ezali mokolo monene oyo tozali koyamba. Ndeko na biso Congolais na kombo ya Zakari Baba Baswe. Kaka ndenge balobaka ete tango boyambi mopaya ezala na kati ya mboka ezala na bio ezala bisika nyoso yambote bolobisa mopaya eloko ya liboso ifo kopesa nanu mopaya mbote pe na bamboka mosusu bazalaka na geste ya kosala okomona na place ya mbote okomona tango mosusu bayambi mopaya na mai ya komela. Mais biso lelo tozali koyamba Zakari Baba Baswe na mbote oyo tokopesa ye oyo tetolakisa ete toyambie na esengo toyambie na bolingo pe azali le bienvenu na kati na émission ya lelo. Mbote Zakari Baba Baswe le grand mola. Tout d'abord, toko remercier mingi Zakari Baba Baswe na ndenge undimi quand même invitation na biso auto pesakio pour participer na émission ya lelo. Toyebi ete bato mingi bayebio na kombo ya Zakari Baba Baswe. Ba mosusu soko tuni bango Zakari Baba Baswe azali nani? Ba mosusu bakoloba kaka ete Zakari Baba Baswe azali journaliste ya Lingala Facile. Zakari Baba Baswe azali moto oyo mosala na ye
okritike bato ndenge toyokaka bato mosusu balobaka. Bato mosusu bakoloba Zakari Baba Baswe azali moto oyo alingaka polémiki ya mingi. Bato mosusu bakoloba Zakari Baba Baswe azali moto oyo azali kokotisa ba idéologie ya malamu na mboka na biso. Moto na moto azali na point de vue na ye. Alors lelo biso toyambi yo Monsieur Zakari Baba Baswe le grand moulin na katina radio na biso radio Zoumel 1000. Yambote topesa yo maloba na mituna oyo bato batuni oyo tozali na yango awa. Tokoki jamais kozanga kopesa yo mwa liloba po ete omekananu kolimbola na mwa moke oyebisa na bato Zakari Baba Baswe azali penza nani. Zakari Baba Baswe na vi na ye asala nini. Zakari Baba Baswe kelasi nini atanga na mwa mokuse pona kopesa bato mwa image bayeba bomoto ya Zakari Baba Baswe. Pona bato mosusu lelo batiana motu na bango ke Zakari Baba Baswe c'est un voyou. Zakari Baba Baswe azali moto oyo alingi ko créer ba polémique partout. Zakari Baba Baswe azali moto oyo azana biloba. Mais lelo oyo na émission na biso tozali ko yamba yo tolingi omekana nuko pesa biso na mokuse mwa parcours ya vie na yo na bato bazali ko landa yo sima oyo bandenge tokokota na mituna na biso oyo bandeko batuna ki yo. Maloba ezali mboka yo Monsieur Zakari Baba Baswe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, Zakari Baba Baswe, oui, c'est là qu'on va parler. Maman, elle a beaucoup. Papa, maman, elle a beaucoup de matériel. Papa, elle a entamé le 29 septembre 1944. Maman, elle a eu appartement le 16 de juin 1948. Là, on va pas prendre le temps. Là, on va aller au sol, papa, maman, elle a eu. Appartement, papa, elle a 20 ans, maman, elle a 16 ans. C'est-à-dire, appartement, en 1964, l'anniversaire, on a pu faire comme le pour le faire à la télévision. Moi, on a Kishaka, la police à Kishaka, apparemment, on a instructeur commando. Il y a dans cette occasion, le temps de la compagnie, la temps de la province équatoriale, comment on pourrait dire, la Madakan, la Koutakoui, la Kisangani, la Zala, la Roumalabu, Kalemi, Mikasi, Kalina, Kanaya, Ilulu, la Tamara, la Fourant de Nouvelle, la Tamara, la Tamara, la Souvenir. Et pour le premier, la Kalakana, le champ pour avoir été limité à Sika, Africain, à Sika, il fallait inclure des détachements pour la limiter pour la chimie, pour comparer la chimie. Avant, on a allé chez nous, avant de trouver la chambre de Belgique, près de la mur. Donc, l'humanité, il a fallu le temps de bâtir, pour avoir reçu la Tamina. La Tamina, l'humanité, littéraire, va aller dans la finalité, c'est là où je suis arrivé. En 1983, diplôme d'État, humanité littéraire, section, l'interview, avec 68%. La culture à Kishasa, à Guanté, comment expliquer, à la compétence de la culture à la fois, on invite à faire du château à dire le but d'Avalaba, de l'activité au Canada. La vie au sein de l'humanité à l'étude de l'ordre supérieur, après avoir chemin pendant 5 ans. Alors, comment boulot, après la régie de tout le cher, à finir la Gambia,
pour faire l'élection, la photo depuis il y a comment la liberté à voter avec les États-Unis dans le reste du monde de la voiture pour faire l'élection à photo, on va pas créer la photo, à part le lot en final, à part le lot de d'ailleurs qu'on va candidat, on va pas aller tout le monde de l'argent, tout le soleil qui est candidat ici, parce que tout à fait d'ailleurs c'est un candidat libre. Alors, avec le fait qu'il y a la remplir pour accompagner dans la réalité, la contrôler dans la réalité, la fait qu'il y a la remplir sur la photo de son mémoire. Nous avons organisé depuis le 31 décembre la route qui commençait chez la télévision, diverses télévisions, pour le journal, pas qui a conservé la date activée. La minute, c'est là que nous avons chez moi fait l'examen avec le résultat par rapport à la certification. Donc, ce qui nous a fait dans 10 jours, avec la lutte honorable des députés, pour la défense de l'intérêt par les voilà, en gros, ce que je peux dire sur moi, Nathalie, qui a fait arrêter, puis voilà. Merci mingi Zakari Bababaswe Zakle pona limbola na yo oyo uti kopesa na bandeko oyo bazali kolanda yo na ngonga oyo. Merci mingi pona kotalisa bango bo moto na yo po ete mingi batikalaka na keske se bayebi kaka ete Zakari azali moto oyo bayebi kaka moto asalaka makelele moto atiaka ba polémique na ba makambo lelo na banzi ete moto na moto azui mwa idée ya bo moto na yo pe ayebi sikoyo nini oyo bakoki kokanisa na mitu na bango. Bandeko babolingo sikoyo na moma oyo tozali kokota na émission na biso ya mokolo ya lelo oyo toyambi bongo Monsieur Zakari Bababaswe le grand mola oyo tobengi bongo na kombo ya Zakle. Lelo ezali mokolo oyo tokotuna ye ba mituna ndenge na ndenge na oyo bino moko bokomaki yango tolobi ete ndeko lelo ezali mokolo oyo Zakari topesi ye tana ye pona korepondre bino na mituna na bino. Ndeko bomitungisa te bokanisa te ke soki Zakari Bababaswe azali korepondre na mituna moto akokata ye akozala te, moto akokata ye liloba akozala te pe tokotika ye aloba oyo nyonso ezali na motema na ye adimisa po ete bato bayoka ye malamu, bakongole bayoka pe bakongole bakomprendre ye malamu. Eloko nde oyo etindi ete lelo tokoka koyamba ye po toremarkaka chaque fois soki Zakari Bababaswe azali kosala émission na bandeko kongole mosusu soki bayambi ye bomonaka yo bomonaka bino moko ndenge bato mosusu balelaka mais Zakari alingaki aloba likambo moko boye oyo journaliste akataki ye mpona nini yo boye mais lelo tolobi ete babiyano nyonso akobanda kopesa tokobanda kotika oyo nyonso ezali na motema na ye aloba yango soki asilisi pe totuni ye mosusu wana ezali eloko tokoki koyebisa bino pe tolobi ete mituna na bino nyonso oyo botuni tokotuna ye kaka ndenge botuni tokolongola eloko te pe tokobakisa eloko te. Yango na ntango oyo nde ezali sujet ya mokolo na biso ya lelo na banzi ete bisika bozali ebele bozali kolanda biso na ntango oyo na banzi ete tokomi na moma ya mituna me yambo te tokota na moma na biso ya mituna na kotika maloba epai ya Mama Rosalie yende akobanda na motuna ya liboso. Mama Rosalie na pesio maloba. Merci mingi Papa Roger pona kopesa ngai maloba. Motuna ya liboso ezali bongo motuna ya ndeko Pascal Kibalolo. Ndeko Pascal Kibalolo avandi bongo na mboka Angleterre na ville ya Londres. Ndeko Pascal Kibalolo na motuna na ye alobi boye. Tout d'abord apesi nano point de vue alobi ete pona ye na likanisi azali na yango amoni ete pona manda ya sika oyo Joseph Kabila Kabange auti kozwa ye amoni ete na ebandeli tango makambo nyonso ezali kobanda ebongi malamu président atala nanu problème ya douane social na corruption oyo ete alobi ete wana nde ezali problème oyo ezali kotungisa bakongole mingi po ete bakongole bazali lisusu kose retrouve te surtout
bandeko mingi oyo tovandi ya na poto douane ezali koboma biso na ndenge ya kosakana te. Yango wana ndeko alobi ete eske Joseph Kabila ayini biso bakongolais oyo tozali libanda ya mboka mpona makambo ya bakombata ou bien ezali kaka ete bato oyo azali na bango pembeni nde bazali kosugere bapoint oyo touti kotanga te, douane sociale corruption wana nde oyo makambo akoki kotala mpona koyeba ndenge nini mboka ekoki kotambola malamu. Surtout ndeko alobi ete mpona likambo ya douane biso alobi ete bango biso ba diaspora tozali kolela mingi mpona yango po ete président na biso Joseph Kabila Kabange ayeba na kotala yango. Alors motuna ya ndeko alobi boye, eske kombo ya aéroport ya Njili bakoki ko changer yango te na kombo ya Musée Laurent Désiré Kabila ekoma aéroport international Musée Laurent Désiré Kabila po ete na bamboka mosusu pe ya ndeko alobi ezali na ba aéroport mosusu okomona par exemple na New York ezali na aéroport oyo ezali ko apporter kombo ya moto, ezali ko porter kombo ya moto. Na Tanzanie pe ezali na aéroport oyo ezali ko porter kombo ya moto. Kenya ndenge moko, Nigeria pe ndenge moko. Yango na ndeko atuni alobi ete eske bokoki bakonzi ya mboka bakoki kozala na idée mpona kopesa aéroport ya Njili kombo ya aéroport international Musée Laurent Désiré Kabila. Ndeko atuni bobelese motuna wana, ndeko avandi bongo na mboka Angleterre na ville ya Londres kombo na ye Pascal Kibalolo. Na banzi ete malobe ezali ya mboka ya oyo Zakari Bababaswe. Motuna yango wana s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir un petit peu de conditions, surtout dans la Londres, dans ce pas public, dans la Londres, franchement, dans la Londres, l'actualité, ceux qui ont attaqué dans le mouvement, la parole, avec pas de combattants, pour le lot, aujourd'hui, tourner la violence, la haine et la jalousie, vous savez, il y a pas de dans la Londres, dans la Londres, dans la Londres. Après, c'est la Londres, tout le monde, qui peut-être au Londres, au Londres, la revendication, la Londres, dans le fondé. Merci d'avoir ton cas pour la Londres. C'est pas Londres. Mais comme on a dit, la Italie, notamment, dans d'autres pays de la Parlement, les gens, la Italie, on a eu toujours pas connu. Chaque fois, on verra que vous avez dit que véhicule agricole, les gens pour ça, dualité. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont avec une nouvelle bilanga, le concept à dualité. Ceux qui ont engrais chimique, le concept à dualité. Maintenant, les gens se disent qu'il y a des jeux personnels, autrement dans certaines enjeux, on concept de l'enjeu douane. Parce que, nous avons dit ceux qui ont besoin de la recherche. Les décisions de la douane, le mandat, c'est-à-dire presque seule source qui a revenu pour la MOCA. Dans la mesure où se permet les pouvoirs, et pas les pouvoirs, dans le domaine de l'Italie, notamment l'importation, l'État a rapporté un texte pour la droit. Mais les tournements de l'homme que le communisme, oui, dans la nouvelle malade, de là, il faut faire la MOCA.
Motuna ya mibale ezali bongo motuna ya ndeko Patrick Manzambi. Ndeko Patrick Manzambi avandi bongo na mboka Luanda na Angola. Alobi boye. Ndeko Patrick Manzambi alobi ete merci mingi bandeko ya Radio Zumel mil na sepelaki mingi tango na yokaki ete boko yamba Zakari Bababaswe na émission na bino pe epesaki ngai courage pona tuna ye motuna moko na zali na yango kaka. Motuna na ngai ezali boye. Na moma ya ba élection ngai na kendeki Kinshasa pona kuvote. Tango na komaki na Kinshasa na salaki vote na ngai mais na côté ya ba député na ngai oyo na votaki ezalaki bongo Monsieur Zakari Bababaswe. Na lobi yango pona kuflate yete mais na lobi bongo pona koloba oyo nde na salaki ezali nde vérité. Soki na votaki Zakari Bababaswe ezali tout d'abord na ndenge a convaincre biso na eloko ya monene oyo ya sala babengi bongo émission ya Lingala Facile. Alors, ngai na votaki lisusu po ete a partir ya émission Lingala Facile na moni ete akoki penza kozala molobeleli na biso ba peuple. Mais après avoir voté pe na ndenge lelo ba makambo tokomi kosolola na baninga bazali koloba ete bato wana bazalaka ete tango azali koloba na bato avant élection maluba sukali mais soki akomi na terrain on dirait na kati ya masolo ya pouvoir ezali na ba devise moko ezalaka na kati ato yeki na idéologie na yo ya kitoko il faut olanda kaka devise wana ezali neti ba pacte ya makambo ya pouvoir. Alors yango nanga nazali kotuna est-ce que ya solo penza Zakari akozala molobeleli na biso ba peuple akobanda pe kobeta loboko ezala fimbo tozali komona ndenge azali kobeta fimbo wana ya solo penza kokende kobeta yango na parlement pona kolobelela biso to ekozala soki akomi kuna ake kokutana na ba loi to ba pacte oyo ezalaka na kati ya makambo ya pouvoir mibeko ezalaka kuno esengaka ete olinga te ifo tosa soki akutani nango akokitisa fimbu to fimbu na ye kozala kaka likolo ndenge tozalaki komona na moment ya élection ndenge azalaki kosala ba geste ya kobeta. Est-ce que nazali kotuna Zakari Bababaswe akobeta fimbu wana to fimbu wana akokitisa yango na se parce que ake kokutana na ba mibeko mosusu o ndenge toyokaka ke ezali ba pacte o ezalaka na kati ya masolo ya pouvoir. Motuna na ngai ezali se wana. Voilà wana ezali motuna ya ndeko Patrick Manzambi avandi bongo na Luanda. Atuni motuna na ye na tango oyo topesi maloba bongo na papa na biso Zakari Bababaswe le grand moula. Malobo mboka yo s'il vous plaît Zakari. Thank you.
Tokomi bongo na motuna ya misato. Motuna ya misato ezali bongo ya ndeko Dieudonné Louvoiseau. Ndeko Dieudonné Louvoiseau avandi bongo na ville ya Marseille na mboka France. Ndeko Dieudonné Louvoiseau alobi boye. Bandeko ya Radio Zumel 1000 na komi motuna na ngai po ete bopesa yango na botuna yango na Zakari Bababaswe. Motuna na ngai ezali boye. Zakari Bababaswe toyebi biso nyonso ete yepe azalaka mwana ya poto. Zakari Bababaswe ayebi souffrance nini oyo pe biso ba diaspora tozali ko traverser. Ayebi ndenge nini ba makambo elekaka awa. Pe tokoki koloba kaka te ayebi po ete azali mwana ya kwenda vutuka ayaka pe amonaka situation pe azongaka na mboka. Alors na nyonso oyo Zakari amonaka liloba na ye auprès ya bakonzi na oyo etali biso ba diaspora alobaka nini akanisaka nini pona biso ou bien ezali kaka lokola bango basi bakenda kuna babonga bazwa bakoma na bamituka babosa na biso. Nayebi te soki tango mosusu ezali kanda oyo ya ba combattant oyo ndenge makambo bazali kosala nde komi généraliser mwana poto nyonso tu akwei na kati ya mbeba. Mais ndeko Zakari ayebi ndenge nini biso ba diaspora tozali komi tungisa surtout pona likambo etali douane. Na douane ya Congo lelo komi ete ato sombi mwa mutuka na yo awa ya occasion otindi yango na Congo. Tango ozali kokende kodedone yango ekomi neti ozali kosomba lopango. Okoki kosala mwa conteneur na yo na poto po somba ba matériel po okende nango na Congo otongisa ta mwa flat na yo banini tango conteneur ekokoma na Congo ekomi neti baza kosombisa yo lisusu flat mosusu sa meme otonga me ba sengi mbongo ya kotonga ya oyo koki kotonga meme katikati ya flat. Yangala tozali kotuna tomoni ete Zakle azalaka na ba privilège mingi tango alobaka bakonzi bayokaka ye. Liloba nini oyo Zakle yo olobaka auprès ya bakonzi na oyo etali biso ba diaspora congolaise surtout pona likambo etali douane. Douane ezali koboma biso na ndenge ya kosakana te. Bino wana bolobaka ete biso ba diaspora tozwa mayele po ete tokende na Congo tokende kotonga mboka. Mais soki toza deja na mayele yango eke tozali na ba idée otoko kende kosala na mboka. Soki sikoyo kaka bino moko bakonzi ya mboka yango bozali kokase biso po ete moto akoki kozala na ba idée ya malamu ou bien kende kofungolisa ta clinique na ye ou bien kende kosala ta nani flat na ye na Congo asombi ba matériel na ye
tango tondisi na conteneur awa na mboka mondele kutu oza ko sentir rien tango bakotiseli yo yango na bato mais tango kokoma na Congo po bimisango ekomi neti bazali kofutisa yo kosombisa yo lisusu lopango mobimba yango la tozali kotuna eske Zakle ozalaka pe na mawa ya ba diaspora na makambo biso to monaka eske olobelelaka pe biso po depuis bino bokoma na Congo bokoma na bamituka ba makambo ndenge na ndenge to monaka neti on dirait bozalaka kaka na esengo po na bino oui bien sûr to yebi ete osalela biso lingala facile esala penza malamu pe epesa penza mwa idéologie pe lelo biso ba diaspora to koma kosepela na yango mais Zakle mekana nous lelo koyebisa biso etant que mwana ya poto diaspora pe lokola biso yebisa biso nano eloko nini yo aussi oyebisa ba na bakonzi na oyo etali biso ba diaspora na bapasi tomonaka pe surtout na likambo etali douane est-ce que bokoki koboma ba service ezalaka ebele te na niveau ya bamatadi kuna ba douane pamba motuka moko ifo kota na ba bureau 100 okomona pe motuka yango tango mososombaki yango awa 200 euros mais tango okoma na Congo ofuti 2000 euros donc eleki kutuna prix ya motuko yo sombaki est-ce que ba osololaka na bakonzi po bameka kotala likambo wana lelo mpe soki bato mosusu bamikomi bakombata tango mosusu ezali mpe bamakambo bino bozali kosala yango oyo ezalaki motuna na yangai mekana nukoyanola biso mpo na kotalisa vraiment ya solo penza yo mpo ozalaka na susi ya biso ba diaspora to oyo yo olobaka liboso ya kamera ezalaka kaka hypocrisie motuna na ngai yango wana voilà wana ezalaki motuna ya ndeko Dieudonné Louvrezo avandi bongo na mboka Marseille na France atuni bongo na ndeko Zakari Bababaswe maloba ezali yo mboka yo s'il vous plaît. But
Na tango oyo tokomi bongo na motuna ya ndeko profa. Ndeko profa avandi bongo na mboka Nantes na France. Ndeko profa alobi boye. Nazali kokomela bino na France na mboka ya Nantes. Kombo na ngai profa. Nalandaka bino tango nyoso. Lelo na profite kotuna mituna na ngai epai ya Zakle. Tango na yokaki te bokoyamba ye jeudi. Na ko profite pe ko rendre bino hommage na mosala bosala kapo. Il faut kozala na courage kotala climat oyo ezali koleka na poto mikoloyo. Surtout na ba scorpion noir na bino chapeau bas. Pona motuna nanga na lingi na yeba na question ya insalubrité. Pourquoi l'État a koki kozwa mikano te pona bato oyo babwaka kasalite na bakanivo? Oyo ezali ko rendre misala ya 5 chantiers anéant. Bakobwaka matiti na bango tango ekobouche bakanivo après bakoma kobenga bakonzi lokola ndenge ekomela bango nzembo mikolo oyo en disant bakonzi baya kotalela biso makambo oyo. Entre temps bango moko baza ba responsable. Pourquoi bakoki ko tiate na chaque quartier responsable oyo akoki ko surveiller misala wana? Alors wana ezali motuna ya ndeko profa avandi bongo na mboka Nantes na France. Atuni na ndeko Zakari Bababaswe. Ye alingi koyeba na misala ya 5 chantier oyo ya kitoko ezali kosalama na Congo. Pourquoi sima ya mikolo komona basali bakanivo
bato baye babwaki matiti lobi soki ebouche kaka bato wana bakomi koloba bakonzi ya mboka baya kotala bamakambo oyo alors que bango nde bazali mieux placé mpona kobongisa babiju na bango biloko ya kitoko oyo leta azali kosalela bango. Yango wana ye azali kotuna okanisi nini na makambo oyo ndenge ezali koleka na bato oyo bazali kosalela bango misala ya kitoko na nzela ya 5 chantier mais bazali kokoka prendre soin na yango te. Yango ndeko prof azali kotuna yo okanisi nini pe olobi nini ndeko Zakari Baba Baswe malobe ezali omboka yo. Depuis un certain temps, où il y a civisme depuis 20 ans et longtemps, où il y a vécu la morale depuis 20 ans, plus de 20 ans et longtemps, je pense que ça va bien, c'est que nous avons un mot comme lui, la Kinshasa, tout ça comme il le cas. Population à Kinshasa, à Kalahari, à l'unité, pour aller à peu près 12 millions d'habitants, à tout le monde qui taille, n'avait taille. Vous voyez que misala oyo toza kopatikoli na kili kimbawa oyo kopata wa lelo ya banda bamotukoya kuta bato bauti baprovince orientale bato bamotikila basakuru bango nde bafandisi na kristu bakompase eza likambo éducation chaque jour toza koteya bato bayebi te lokola bela mikolo aleetala kwaki ya terapie mwana bakongoli bambapuse bazosa terapie lobeli bato baye kolilako toza kosala éducation yango wana basali télévision na tv na kati émission wana toza koteya population kolonga eza likambo éducation tosepeli mingi na investiture na ye na kozakoka lobi cour ya éducation civique ezongi cour ya morale ezongi mpona bato bayeba kobanga eloko ya kate bato bayeba kobanga biloko ya leta mpe babarespect na bien publique mpe yebaka mpe eka bakanisi banzela titi oyo tokoyeba kokanisa te ozana tomona na kati yango bakongo batransfer ya banzela te passage piéton basengeli wana mokolo kalanda plele bango na passage piéton yango lokasi na capitale kolona balepoto na lingo na kopi baséparateur ya président moto ya président ele kosote mpona koleka na bango ya batuka ye eyaleka mpe apeyo eza problème ya éducation na problème monene mikuma monene oyo biso nyonso oyo toyebi keza bape toza na responsabilité ya koteya baninga ndeko ya diaspora aloti mboka akoteli mboka kanada azalaki kosala awa association moko mosala yango akoyekolisa banzela ya kokatisa balabala ntango oye kokatisa balabala epuis bachofer bayo babena kotongela mais lelo lokola koteka ekoma partout toza koyebisa mpe tokuki ponu tokeyeli ponu nyonso na kati ya terate osoki mona ye ekozoka koyekotokato même bato baproyache bataye directement na kati ya bakanivo etitanga nta bafungulaka yango ezokota na kati ya baterate eyotoka mabebeki eza problème d'éducation oyo tokokundela yango kolekela liboso oyo tozali kama préoccupant l'état de kopropre merci midi. Sixième question ezali bongo motuna ya ndeko Pierre Tambwe. Ndeko Pierre Tambwe avandi bongo na mboka Manchester na États-Unis. Ndeko Pierre Tambwe alobi boye. Depuis que ba ministre ezala ba musicien congolais na ba comédien oyo souvent bazali kosala ba voyage na bango koya en Europe, ndenge bazali agressé, ndenge bazali menacé na ba combattant, ye alingi ayeba mesure nini gouvernement congolais bazui pona kosécuriser bandeko na biso ba congolais oyo bazali tango nyonso menacé. Alobi ete na kati oyo ya bato ya zali kolobela o bazali menacé mingi ezali ba ministre oyo bazali na kati ya gouvernement, ba artiste musicien pe ba artiste comédien lelo bazali bongo menacé. Aye ko remarquer ete
makambo yango mingi ya komenase baartiste musicien, baartiste comédien na bakonzi ya gouvernement ezali kosalama mingi na niveau ya Europe. Mais na États-Unis ba makambo wana eza koleka te. Yango na ndeko Pierre Tambwe alingi ayeba mesure nini gouvernement ezui pona ba ki banditisme nyonso tu oyo bato bazali kosala po ete terme ya bien toko kobenga yango ezali nde ki banditisme. Alors yango na ndeko Pierre Tambwe atuni na Monsieur Zakari Bababaswe ba mesure nini oyo gouvernement congolais azui pona ko sécuriser bato wana elelo soki balongwe na mboka na biso baye na poto awa ba se promener tranquillement bazala tranquillement ndenge ezalaka liboso. Yango atuni yo okoki koyanola nini na motuna na ye oyo ya tuni po alingi ayeba ba mesure nini oyo gouvernement congolais ezui. Maloba omboka yo ndeko na biso Zakari Bababaswe. Zakari Bababaswe pona to libéré ope na makambo mosusu koki kosala na sima ya bangonga na tango oyo tozali kotuna yo sikoyo motuna ya suka po ete bamituna mingi oyo tuiti kotuna yo ezali kaka bamituna oyo bato batunaki orépondre yango déjà tokotuna yo sikoyo motuna ya suka me motuna ya suka na tokotuna yo toko faire passer ndeko oyo azali en ligne sikoyo ndeko Bulamatari Mibeko ye moko akotuna motuna na ye po ete ye azali en ligne nde toko passer yo motuna na ye oyo ka ye moko na minute oyo ndeko Bulamatari Mibeko soki okoki kotuna motuna na yo topesi yo nzela s'il te plaît. Bonsoir Zakari. Question nanga avana banda na profiter na pesa mbote na ba fan club nyoso ya Lingala Facile awa na Europe. Na pesi mbote na Stani Kadongo.
yo zali président ya fan club Lingala Facile na Londres. Félicitations na musala kitoko uza kosala na Londres. Na pesi pe mbote na nga na Stani Kitambu. Ozali président ya fan club Lingala Facile na Paris. Na pesi mpe mbote na présidente Jeannette Bosuki. Yo zali présidente ya fan club Lingala Facile na Bruxelles. Na pesi pe Stani Anyoli. Yo zali président ya fan club Lingala Facile na pesi félicitations na ngai po na misala kitoko boza kosala po Lingala Facile ezala toujours na top. Donc yango na profitaki na pesa message pe félicitations. Question na ngai epa Zakari na lingaki na tuna boye. Na RDC actuel toza komona baza ko honorer bawei na batu mususu baza viva bakonzi ya mboka na biso bawe bakufa pe baza viva baza ko honore bango me babosana mutu moko mutu wana onga na bengaka ye azali hero ya bakinois azali mutu oyo apeshaka makila etanga na Kinshasa pendant 3 fois azali seul officier militaire oyo akota na conférence nationale po alu akize Mobutu aloba mabe ya Mobutu. Aza le seul officier militaire oyo se opozaka na premier pillage na deuxième pillage toyoka yango mututu amona. Aza le seul officier militaire oyo avanda devant Mobutu alobi ke biso ba officier tozali susu na moyen ya kosoutenir yo te. Soki obimi libanda ya Kongo te bakokata yo ebemeno kolala na balabala. Aza le seul officier militaire oyo amema Mobutu tina tarmac alobi mata na envio sino bakoboma yo. Et puis azali le seul oyo apeshaki makila etanga na ville ya Kinshasa. Et aza le seul officier militaire oyo akufaki na date ya libération. Parce que tant que toza reflété date ya libération ya 1997, le 17 mai 1997, il faut to feta kapé kombo na ye. 1997 ezaki libération ya Mzee Kabila oyo ya liberaki mboka. Mais tant to feta ka feti wana libération to tanga ka kombo na ye te. Geste moko te eza po na ye. Question na ngai nazo viser na bakonzi ya mboka ba autorité actuelle ya mboka na biso. Mais comme yo ozali journaliste ofrekataka pe bango ezali pe bien ozali placé ozali bien placé pour olobela likambo en plus nga nazo croire na yo okokoma ozali futur député ya mboka na biso e kozala pe bien olobela likambo wana ezali général Mayele. Toza komona bazotonga balabala na bakombo ya bato baza kotonga ba monima ya bato ba autorité o bakufa baoye ba mususu baza viva mais totikala komona te ba honorer kombo ya général Mayele. Eloko nini ezosala ke général ya Mayele ba honorer kombo na ye? Est-ce que ezali négligence ou bien bato ezali kaka kobosana ou bien bakonzi bazolinga te ba honorer kombo ya général Mayele parce que azali héros po na ngai après Emery Lumumba après Mzee Laurent Désiré Kabila po na ngai azali héros côté ya ba militaire. Na tuni oyo Zakari baba so répondre nga na question wana et puis ekozala bien tango yo comme député otelemela mwa muke kombo ya général Mayele basalela ye mwa balabala soki monument basalela ye po na nga même stade Raphaël wana ekoma na kombo ya général Mayele. Question na nga ya liboso yango wana. Eloko nini ezozanga ba honorer kombo ya général Mayele? Nalingi na bakisa lisusu ke toza ko comprendre lisusu te. Est-ce que Monseigneur Mosengo akomi vice-président ya IDPS ou bien azali kaka Monseigneur ou bien cardinal ndenge batie cardinal? Toza ko comprendre lisusu te. Monseigneur Mosengo ayebisa biso lelo azali libre ya kokota azala membre ya IDPS to azala vice-président ya IDPS lokola ndenge Monsieur Tshisekedi azali malade azala kotina mwa congé muke soki yende mutu a remplacer Tshisekedi ayebisa biso parce que élection esalamaki te po église catholique e programmer résultat.
mukolo mosengo atindaki 30,000 observateurs na ye na baélection mutu ayebaki te soki aza na image oyo asalaki accord na seni ke na kotinda 30,000 observateurs mpo basurveiller élection soki aza na image yango alakisa ezala te après baélection aya kobimisa pousse argument ke 30,000 observateurs ya église catholique basurveillaki balobi résultat ezali pour donc vote ezali na faveur ya Tshisekedi atika kokosa bapeple soki alingi azala vice-président ya IDPS tokoboya te azali libre atika sutani abwaka sutani akoma membre ya IDPS mais atika kokosa bapeple parce que église catholique ezali ya mosengo te église catholique ezali ya ngai ya yo biso tout tobotama na religion catholique y compris na bakonzi oyo bazodirige mboka bazali aussi baresponsable ya église catholique atika kokosa peuple soki alingi azala membre ya IDPS alobela biso azali libre ya kozala membre ya IDPS lokola Tshisekedi azali na congé avandi kimia ye soki alingi remplacer Tshisekedi ajouer rôle ya Tshisekedi ya kobimisa bato na balabala ayebisa biso po ndenge eza kokende boye kala mingi te tokomona mosengo akoteste aussi résultat ya match ya vita imana na stade d'Iveme ou bien na stade Kamanyola tomona malula asala scandale ya boye te echu asalaki scandale ya boye te tokomona penzake mosengo akoteste match ya bilima na vita akoteste église catholique il faut ezala au milieu des villages et puis likambo ya suka nalingi na complete lingala facile tomoni yango na Kinshasa mais awa na diaspora Monsieur Zakari Bababasu Zumel Mil yango oyo Zumel Mil yango oyo ezali radio ya bapeple ezali radio ya Kabila te ezali radio ya bapeple congolais na kosenga na yo etake futur député oloba na l'état congolais atika Zumel Mil te totika Zumel Mil ekoya na maboko ya banguna te l'état congolais et soutenir Zumel Mil po ba congolais ba se retrouvaka na vérité soutien ezala kaka économique te o bambongo ou bien que mutu nyonso alingaka mbongo mais soutien moral ezala ba encadrement ezala ba information bo continuer kotinda ba information na bino na Zumel Mil parce que tozomona ba site mosusu soki ministre ya information ou bien porte-parole ya gouvernement soki apesi message na ye na ba site mosusu omona ba bloquer yango mais eloko nini ezozanga l'état congolais atindaka ba information na yango na Zumel Mil soutien na répéter soutien ezala kaka économique te mais soutien moral ezala encadrement ezala po Zumel Mil ekweya na maboko ya banguna te na yango wana napesi message nanga etake futur député Zakari Bababaswe okomisa message na biso epai ya bakonzi ya mboka Monsieur Lambert Mende ayoka ameka kozala contact na Zumel Mil pour les seules radio oyo eza na diaspora oyo ezali kosalela peuple ezali Zumel Mil. Merci beaucoup Zakari Bababaswe. Thank you.
Merci beaucoup Zachary Baba Baswe pona biyano na yo ndenge usili kopesa na bandeko. Mais pona to libere yo tokoki kotika yo okende kaka boye te tokolinga pe okoka koloba mwa liloba ya suka pona bandeko oyo bazali kolanda yo na minute oyo. S'il vous plaît. Papa,
bandeko babolingo Zakari Bababaswe autaki kozwa mwa kokoso na nzela ya singa yango ete tutiaki miziki mwa moke pona ete tokoka ko rejoindre ye pe tozali kozongisa ye na tango oyo na studio na biso po ete akoka kosilisa maloba oyo azalaki na yango. Zakari Bababaswe topesi yo maloba s'il vous plaît. Merci mingi Zakari Bababaswe pona maloba na yo ya suka oyo siliko pesa na ba peuple congolais pe na ba ebanso oyo basili kolanda yo na moma oyo pe oyo bakolanda yo na mokili mobimba na bangonga ezali koya pe na tango oyo tozali kopesa yo lisusu merci ya mingi po ete osili quand même koboma ba tana yo misala na yo oyo ozalaki na yango po ete okoka kopesa biso opportunité oyo ya koya ko yanola na ba mituna oyo ba auditeur na biso ba tunaki na yo. Vraiment merci mingi to remercier yo pe to ebiete nzambe akosunga yo na ndenge ozali kozela ba resultat ya oyo ezali kopesama pona ba députation nationale yango tolobi ete na tango oyo tosengi na ba auditeur na biso nyonso tu ba oyo bayoki mituna na bango te bomitungisa te po ete tosangisaki ba mituna nyonso tu ya babiyano oyo tomonaki neti ezali neti kokokana pe il fallait toyeba ete Zakari Bababaswe pe il faut kotala ngonga na ye kotala pe emploi du temps na ye po ete mituna elekaki ebele bandeko bolimbisa ba oyo bayoki mituna na bango te na banzi ete Zakari azali moto oyo azali deja mbala ya liboso to ya suka te oyo aye na radio na biso tokosala lisusu mbala ya sima to ya mbaye po ete tokoka pe kotuna ye ba mituna na bino wana yango na tango oyo na banzi oyo tozalaki na yango yangwana pe na kozongisa na maloba na mama Rosalie po ete yende akuka ko clôturer émission na biso ya mokolo ya lelo. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo bino moko bolandi na banzi ete Zakari Bababaswe azalaki clair na biyano na ye na banzi ete tango azalaki koloba atiaki mabanga na monoko te atiaki mai na monoko te kasi ayanoli bino na banzi ete moto nyonso tu azali convaincu na oyo ndenge Zakari Bababaswe auti kopesa biyano na ye bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango mpona mokolo ya lelo yango wana pe tosengi ete bozala kaka bisika bozali pe tozali kobosana te mpona koloba ete ndeko mwasi oyo asilaki kosala intervention na ye na émission tosalaki lobi pe bandeko mosusu basilaki kobenga biso ndeko mwasi oyo azali na États-Unis na kombo ya ndeko Mado bandeko ebele basilaki kobenga biso pe ba mosusu batiki ba message pe ba mosusu bakomi oyo balingi kosunga yo na nzela ya ba prière pe na ndenge ya ba conseil pe basengaki na biso ete
bameka tokoka ko mettre bango a contact na ndeko yo motozali kuna na États-Unis na kombo ya mama Mado oyo kwelaki problème oyo osilaki koloba na nzela ya radio na biso pe basengi ete soki ozali d'accord pesa biso accord na yo komela biso po ete tokoka kopesa bango ba numéro ya téléphone to pesa bango numéro na yo ya téléphone po ete bango bakoka ko entrer a contact na yo po ete lisolo na yo epesaki bango mawa mingi okati ya mitema. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.